Ila. Kaka pona ulanda. Babisite ya kaka moko. Elengi ya kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko ya mboka ndi muteka ndi moki. Bana Matadi, bana Bandundu, Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Ila. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na bela. Eyindi na bomoko ya mboka. Lanta bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka, elengi kano. Merci à vous tous, mesdames et messieurs, de nous suivre ce soir. Il est 17h passé de 10 minutes. Nous sommes là pour vous servir, pour vous informer dans le cadre de cette émission spéciale Lamouka ce soir, ce samedi. Nous vous l'avions annoncé hier. Martin Fayoulou en meeting à Londres. Nous sommes là en Angleterre. Aujourd'hui, samedi. L'homme est déjà arrivé depuis les avant-midi d'ailleurs sous la pluie battante au niveau de Londres. Donc vous allez suivre quelques extraits des images, mais l'intégralité dans les tout prochains jours. Martin Fayoulou séjourne déjà donc en Angleterre. L'autre actualité, c'est la poursuite des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les différentes provinces, notamment les 4 août. C'était fixé pour le second tour, mais aussi pour le Sud-Oubangi où l'élection a été d'abord reportée. Et donc, au Sankourou, vous devez le savoir, il n'y a pas eu élection. Les députés provinciaux, si peut-être qu'ils ont suivi les mots d'ordre de leurs électeurs, il n'y a pas eu élection. Ils ont boycotté, ils ont refusé de voter sous format du candidat unique, Lambert Mende Omalanga. Tout simplement, ils attendent la réhabilitation de Joseph Moukoumadi, le challenger de Lambert Mende Omalanga. Nous en parlerons tout au long de cette émission. Et pour en parler, je ne suis pas seul sur ce plateau. Nous avons 3 intervenants avec qui nous allons devoir décortiquer l'actualité du jour. À ma gauche, rapidement, il s'agit de Miché Mangala. Il est l'un des communicateurs de la Mouka cadre au sein du mouvement de libération du Congo, parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo. Michel Mangala, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Mwanamboka. Et puis, rapidement, à ma droite, je commence à mon extrême droite, nous avons Maître Nico Maïngele. Il est avocat résistant, président national du parti Congo Normal, lui aussi. L'un des communicateurs de la Mouka, Maître Nico Maïngele, bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon très cher Bijou. Merci beaucoup. Et puis juste à mes côtés, ici toujours à droite, nous avons Prince Epenge. Lui est aussi communicateur au sein de la Mouka. Prince Epenge, bonsoir et bienvenue. Merci. Alors voilà, donc le décor est planté. C'est parti avec vous pendant plus ou moins 50 minutes pour vous informer, pour essayer de décortiquer, d'analyser l'actualité du jour. Mais tout de suite, je m'en vais d'abord du côté de la régie. Si nous parlons le même langage avec Don Kapata, pour nous balancer cet extrait, l'arrivée de Martin Fayoulou. Aujourd'hui, à Londres, nous sommes là en Angleterre, suivi de son accueil, et puis on se retrouve juste après pour décortiquer l'actualité.
Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Là, ce sont les images donc, de son arrivée à Londres, capitale anglaise, suivie d'un accueil. Hein. Vous-même, vous pouvez faire les commentaires. Et donc, Ndeko Prince Penge, Tomoni accueil, ba image, il y a meeting. Est-ce que meeting est salami? Est-ce que meeting est zozela et salama? Tout ici salami et puis ba image koye la biso ndenge nini pour na mikolo zoya to balancer lango population. Merci. Je vous dis merci pour votre invitation. Je salue nos compatriotes qui nous suivent en ce moment de Kinshasa comme de l'intérieur du pays, sans oublier des millions de Congolais qui nous suivent également. Les logos edenga la respecter timing, denga nazo pesa 3 minutes pour batupe ba mo benga ngayo na lingi bino te nazo loba nazo kata bino maloba. Bo respecter 3 minutes. Merci beaucoup, mais yo pe bakisa ba minute na émission. Pour émission monene lokola oyo, la première émission la plus suivie au Congo, au côté à 40 minutes aux alliés injustes. Donc servi Congo le lenge elongo bani bakisa ta minute 30. À 30 minutes de peu, les Congolais vont se faire. Donc, dans le biais de Tata Mokonzi Ekolo Martin Fayulu, comme vous venez de suivre ces images, il a quitté la France. Martin Fayulu m'a dit, le président de la République démocratique du Congo, a quitté la France aux environs de 10 heures. Donc, par train. TGV né à Ingelaki na Londres, la capitale de l'Angleterre, aux environs de 13h, 14h. Donc, wana obokomona ezali na aérogare esika bayambaki na ba Congolais à diaspora lelo pe ba africain et belé bayiko yambaye. Atako mwambula dérangeaki mais bato bayaki ebele ya kosakana te ndeko esengo etondi na motema pona koloba ete esika nyoso Tata Mokonzi Ekolo Martin Fayulu akonyata ezali symbole ya liboso ya lete nzambe azali na ye lenge aloba na Biblia ete esika nyoso yo kotia makolo na yo esika iwana yo ko ya la protéger ngai na kozala na yo na kopesa yo esika iwana yango moni lelo tanga kwei na Angleterre ba Congolais bayeko yambaye lokola mokonzi ya mboka omoni bala mibale iwana bayena ba fleur na maboko balobi bienvenue Martin Fayulu Madidi Tata Mokonzi ya Ekolo véritable héritier politique ya Papa Tshisekedi. Donc bayambaki tango bayambie malgré mbule déranger ki moke ba Congolais ba boya ki kozonga a profiter à s'adresser à bango malgré mboula moni asimbi par soleil plutôt parapluie pour na s'adresser quand même à Congolais malgré pluie wana. Mais le plus important c'est que tant assis c'est sika iwana ba konzipe ya Angleterre ba anglais ba personnalité politique ba yakipe ko saluer après wana sikoto koloba bazali na meeting monene ke salama azali na ba Congolais pe na conférence monene donc lelo lokola azali commandant du peuple alembakate il y aura une grande conférence débat aujourd'hui toujours avec les Congolais de la diaspora y compris la diaspora africaine il faut le dire et pe ba journaliste ya ba mindele pour na toujours ko faire triompher la vérité des urnes toujours pour nous défendre le Congo, pour nous l'accent bato libanda, passe ya Congo, effort nini ba Congolais ba salité pour nous lokaete dictature ekoya na Congo. Merci beaucoup Ndeko mwana mboka Michel Mangala ezana Ndeko moko natanga kumbura yemo ba natanga Ndeko Idriss azana tembo na Kwango donc tembo kuna côté ko le Kakasongo Lunda alobi boyi na ba makambo nyonso ezokoma koto yo cash benda na koto yo na FCC la muka boko loba mingi po ye kuna pa komozo ba pression yende mutabenga ka mikonyo so rotuna bokende tembo ko installer comité de résistance pacifique mukoni na tuni ndesko la muka na makambo nyonso
bosala nini sinon teza lokwa bo faire rêver bango na distraction bino sikoyo eza po bosala nini pona sauver Congo pe ko libérer peuple congolais. Merci mwana mboka Bijou na ndenge opesi biso susu maloba mokolo lelo na invitation yo pesa ki biso to ko profiter ko pesa bandeko kuna na bakata ndeko papai na ndeko kuna na Kayemba ndeko Richard mbote mingi parce que tomoni ke bozali vraiment ba résistant nde tozali koyebisa bino toujours tozala toujours ya kolamuka ndenge tozali ya kolamuka motuna ezali motuna moko malamu tozali koyebisa bandeko nyonso bisika bazali oko likambo oyo ezali likambo ya nga Michel Mangala te ezali likambo ya Prince te ezali likambo ya ndeko Niko te likambo ya ndeko Blanchard te to likambo ya président Bemba to Martin Fayulu kaka te to Mozito te ezali likambo ya Congolais nyonso tala initiative malamu exemple malamu bandeko na biso ya Kingasani ya Masina balakisi bolingo attachement na bango na Fayulu attachement na bango na combat oyo ya résistance tozana yango babengaki ba communicateur ya Lamuka pona masolo na yango tolingi koloba ke bandeko bisika bozali esengi na bino ke bozwa ba initiative parce que Congo ezali ya yo ezali ya ngai ezali ya biso nyonso. Nous avons le droit sur notre pays. Tant que tu constates que Baïbi victoire Nabiso, nous avons le droit. Nous avons le droit ya ko revendiquer bisika tozali, ya ko réclamer électorat Nabiso, ya ko réclamer mutu oyo alongaki bitumba oyo poke azonga na ngwende na ye parce que bino ba congolais batu bakendaki ko élire bientôt dans des jours à venir boyoki malamu ko Lamuka ezolongwa plateforme plutôt ezolongwa coalition moko électorale bientôt là ezokoma coalition moko politique il y aura des directives oyo bakopesa bakonzi bakopesa oyo biso nyonso tokolanda boza komona malamu ndenge mboka lelo eza kokende tolobaki kala mingi te bakobeta na moto parce que tomonaki makambo oyo ke makambo eza malamu te eloko ya moyibi suka suka bakangaka moyibi wana. Merci beaucoup. Maître Niko Maengele Yona Sepelami Kotuna Makambu en dehors il y a Lamuka mais pour la marche de la République vous êtes aussi des Congolais, vous avez le droit donc d'apporter vos critiques constructives, pourquoi pas républicaines pour la marche à Congo. Aujourd'hui la clé de répartition pose problème. Tozoka FCC Alinga soit 80%, il y a pas poste ministériel, Kacha soit 20 et comme Moboulou, mais si Koyo le peuple congolais comme le col a pris en otage, on est pris en haleine, Tozoé Balisouté, où va le Congo finalement? Ndeko Bijou Kolanda biso bakomitungisa mingi misusu bakosepela ete okwei na motambo tango na ebisaka yo que il y avait un accord boyaki mais na motuna na yo peuple akotela biso na ndaku atuni yo motuna oyo 80% 20% sur base de quoi? Ngape na komi journaliste
Yebisangai. Sosolo Ce qui est en réalité. Sur base de quoi? Ce qu'on lobby cash 20. FCC, on a bomi mboka 80. Et bon, au peuple, combien? Yoli Motamaele, journaliste, peut sa biso information. Si on parle à peuple ali, wapi. Tu ebisaka yo awa. Que mboka est prise en otage par un accord. On dit ma quitté. Tala le lobby mission on a poissa. Yo moko na motuna na yo. Bajera mboka na accord secrété. Bajera mboka na constitution. Constitution lobby. Président républicain. Il faut la élu na suffrage universel direct. Et là qui s'y était président républicain, il faut pas voter na Congo Mobimba. Mais tant que biso to ebisa ki cour constitutionnel, le fait que Yumbi, Beni, Butembo, Timona Lelo va voter président et ali violation à la constitution, annuler ma ponomi oyo, tout ça la ma ponomi asika. Ce qui ont ko annuler, tout ça la recomptage des voix, moi namboka Martin Fayulu azwangwende nae. Yo boyakit. Olobi yo te, bokendaki na cour, ba prévéate. Mais les lois moko tourni. 20%, 80%. Tant au peuple, une partie a voté mon konzeko te, ba conséquence yango. C'est l'accord qui a fait que Félix a comme président. Mais ce qui, Congo Mobimba qui suffrage universel. Pour les na Congo, et aller suffrage partiel. Et aller universel te. Accord né, et bimi si moi mboka Félix président. Conséquence, bako beta na mitou. Mais ce qui compte aujourd'hui, c'est que depuis que les Congo et Congo moi mboka, kaka na motuna na yo, et ali vraiment polélélé, lo été. Le Congo n'a jamais été aussi ingouvernable, le Kolalelo. Rapport et bimi la Banque centrale. Balobi était, quand on a 2 mois, M. Félix a sali dépassement, déficit. Il y a 140 milliards de francs congolais. C'est le pillage des finances publiques. Naebisa ki o kamere, a kokwe isa M. Félix na liboulou. Oloba ki o to aba jaloux. Banque centrale, 140 milliards, il y a déficit dans la présidence de la République. Soit 90 millions de dollars. Et qui obé dans ma balle. Et qui obé dans ma voyage. Et qui obé dans le chocolat dans Mikili à poto. Peuple à Kokou Fanzala. Qui si la maman est réalité. Tel tourisme international. La bête la kao. On dit makate. Les locaux tout 80%, 90% pour peuple koufa. Donc yo lingi peuple tomoka. Parce que le peuple qui était bozuinae pour ba ministère au Koloba et ali bozuye kolo. Chaque ministère est géré département et république. Dans le boko kabola, c'est-à-dire boko kabola richesse ya Congo. Sans témoin, yango moni. Le Kolambo est comme gâteau. À se partager, batolera va soutenir Félix comme individu. Babo sani ba principe na ba valeur. Bako la individu, to soutenir individu Tshisekedi contre Kabila alors que Kabila na Tshisekedi ba na mariage. Ba logiciel ba lobaka na syllogisme disjonctif. Ceux qui soutiennent Kabila sont soit du FCC ou du Cash. Oh monsieur Bijou, c'est du FCC. Ou M. Bijou est du Cash. Donc M. Bijou soutient M. Kabila. Bakisa Kombo ya Bijou, n'a pas politicien va soutenir Kabila. Donc, si on soutenir Félix T, on combattre Kabila. C'est impossible. C'est contradictoire. Ndo moni lelona Sankourou. Coup de chapeau. N'a pas Congolais normaux. Talatina to prière qui Congo normal. Pour na koza na batolo, bakoboya kotosa un individu. Pour Nabato Samobeko, je cite le président de l'Assemblée provinciale, Benoît Olamba. On a convoqué plénière pour faire respecter arrêt à Conseil d'État. On Corneille Nanga, le Corneille Nanga, a commis mon aide na je vais citer, la ministre Nanga Tourwana, pardon. Le Corneille Nanga, a commis mon aide Républica.
géré toujours par Kabila, à recevoir injonction à Kabila, Kabila est même des gouverneurs na Sankourou, Balingi Mendazala, gouverneur élu na candidature unique, comme na parti État. Mais Beno Olamba, président à l'Assemblée provinciale, n'a pas député, les Congolais normaux, Telatina Tosali Congo normal, Bandimi ko trahir un individu pour sauver la République. Mais au moment où je vous parle, tous les députés, bah, menace, bah, sécurité. Sauf qui député à Sankourou, ah oui, responsable c'est M. Corneille. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc je vous signale qu'au Sankourou, il n'y a pas eu élection du gouverneur, tout simplement parce que Ndenge Ndekouaouti Kouloubawa, président, il y a assemblée provinciale, dont organe délibérant à Sankourou, Abouya Kikobanda Lobi, Benoît Olamba Wana, yé mon côté, n'a pas député provinciaux Moussous. Parce que sur les 27 députés, on a composé Kunakaka 8, il n'y a pas Mbande Bayaki, Lelo, Ponami. Les 19 autres, dont Benoît Olamba Wana, Bayete, Balobi Bakoki Kondimate, na Sankourou élection, ça la candidature unique. Ka Moutumoko, il y a Sankourou, Batumoussou Bazato Bakoki ko aspiré, comme gouverneur, candidat à Moko Lambert Mende, Joseph Moukoumadi. Il y a réhabilité qui est dans le Conseil d'État. Pourquoi Bandi Maïete, donc tout ça, et même que Baboya. Donc ça c'est l'information du jour. Où Sengeli Bozana Moula Moutou Baboyi. Baboyi va voter candidat à Moté. Parce que la candidature unique est le Baboyi. Attends Moutou Moko va voter candidat unique Moko. Donc à l'équipe gouverneur attend la voix à Moko. Bande Kouana Balobi. Barossa la Yango. Jamais. Waneza Logola Bateki. Province d'Abango. Il y a Sankourou. Alors. Moi, nazo pas cette information du jour. Alors, Ndeko Prince Penge, Batubazo Tuna, na tourné nyoso parce que tu vas dire qu'on est vers la fin. Na loba ki ba émission mikolo to komi lokola ba émission moko restitution mais aussi émission bilan, il y a tourné, il y a mon mboka Martin Fayulu. Surtout que moi muke na terme ya bilan. Na tourné nyoso ya sali lelo o Ndeko Martin Fayulu. Donc ité ko yape ko commander ne mettre ni quoi lingi terme on a mingi tournée international, tourisme international. Alors, quelles sont les garanties? Oh, déjà, Martin Fayulu Ouazanango, par rapport à la lutte naïe, oh, Bunda, il y a vérité des urnes. Quelles sont déjà les garanties assis à obtenir? La première et la principale garantie que Martin Fayulu a, c'est le soutien populaire dont il bénéficie. Tango ozali komona ba image wana ba bilili wana ya lelo na regard ya Londres to ali quand même en Angleterre ndeko to ali na mbandaka te po te so akei na mbandaka obete Martin Fayulu akei pa bande kone na mbandaka soki na basanku sokoloba Martin Fayulu ba yambie makasi na basanku omoni ba policier anglaise plutôt la police anglaise azali débordée. La police anglaise est allée déborder pour contenir full té. Wana ezali na Maniema te okoloba Martin Fayulu akende côté la bande kono ya Maniema yango ba yambie malamu. Tozali quand même en Angleterre. Et ba policier anglais ba yali déborder, ba yali dépasser parce que c'est ko contenir tata mokonzi ya ekolo. Mokolo Félix a okendaka en Angleterre ndeko comme on a 10 personnes à simanate. À part ambassadeur akuna peut-être na quelques membres à partir naïe. Et c'est un symbole, c'est un signe. Et il y a des signes qui ne trompent pas. Que le peuple a lingué, bisika binso akokenda, bako yambaye le kola tata mokonza ekolo. Garantie à le peuple. Et je vous assure que dans plus ou moins 12 jours, tango. On peut aussi garantir à le peuple, mais garantie diplomatique, ils en ont noté. Garantie diplomatique, toi et moi, on a été au banc de l'école. Vous voulez que je fasse l'étalage de toutes les garanties diplomatiques qu'il a obtenues? Mais ça, apparemment, vous pensez que là, nous sommes dans une pièce de théâtre. Nous sommes en train de faire la politique au plus haut niveau. Il faut savoir garder certaines choses et dire ce qu'on doit dire. Donc, il a rencontré suffisamment de responsables politiques sur le plan international. Wana et à l'une des peuples. Hier, à cause de la restitution d'un peuple. Tango Félix Aoutaki na voyage na États-Unis.
na échec auti kozwa kuna fiasco refus o ba meke ba FCA Félix to kopesa yo ata monduki moko te ata garantie moko te kenda nanu ko divorcer na mariage nona Kabila tango akitaki omoni ete azwaki mutuka akei na kinga kati kosala Kabila rapport lokola patron na ye. Mais Martin Fayulu élu par le peuple tango akozonga akobengisa peuple pe akosala restitution na ye devant peuple akosala devant bisote devant yote mais devant peuple au nom duquel il est parti en Europe et aux États-Unis. Mais nous allons continuer à koloba ete Nali moto ya Sankuru. Je n'ai pas beaucoup abordé cette question. Mais non, mais 2 minutes, s'il vous plaît. S'il vous plaît, j'ai dit un mot, et puis vous prenez la parole. Tu vas récupérer. Et je voudrais dire que je salue l'attitude des députés provinciaux, puis présidents et assemblées provinciales, il y a Sankuru. Je suis de cœur avec eux. Moi-même, je suis un natif de l'Odja. C'est inacceptable qu'on impose. Et puis que tu as Sankuru, bazali ba révolutionnaire. Qu'on dit ma bêtise humaine, on a imposé bango. Donc ils ont le droit, il y a qu'à exiger que scrutin est à la scrutin moko plurinominal. On ne peut pas qu'imposer un candidat qui a été vomi. Mende et Kabila, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Et les Congolais savent, les gens de Sankuru savent ce qu'ils ont enduré du régime Kabila, ils ne peuvent pas accepter. De la même manière que nous disons, Félix na Kabila bali motomoko, Félix ali parapluie, ils allaient aider Kabila pour l'amboula peuple, le lenge mokope, Mende ali moko a parapluie à Kabila. Partout ces gens-là sont, il faut refuser qu'ils nous reviennent en force. Parce qu'en réalité, Lelo, Kabila a commis beaucoup plus fort qu'avant. Et n'a facilité tâche, n'a sungé ta comme beaucoup plus fort. Et ça dit Félix. Même Mendo va imposer sur la province. Ce qui Félix, c'est un va bien na kingaka talobaki na boyi kolia bloka moyibi. Kabila alingaka za la contraire, ya kondi ma volonté à peuple à respecter, c'est-à-dire Martin Fayulu azala isika yowana. Et ce qui Martin Fayulu azalaki de ba vanti obomoni na nanga ya ba député à Kabila 80%, Assemblée nationale 80%, Sénat 80%. Armée dans la police à Kabila. Oh Félix c'est le loi commis comme ça là ba Photoshop, ba photo na ba avion na ba hôtesse de l'air. Et les gars qui goza la tête. Donc les lois aventurisme commis na mboka ba ko sakanan na pouvoir caméra na Félix ba ke Lubumbashi. OK to kanisa ki ba ko ça pour na mboka, OK pour na kanga photo na ba hôtesse de l'air na ba avion. Et voilà, voici comment on blague avec la République. Kabunde kuna, Nicolas Cheval, Nicolas Mpunda, Roubert Rako Sekaya Abitala, Bateke IDPS, Karapoa Mata, Nicolas Mpunda, Babena Whisky. Voilà comment objectif à Kabila les allait réaliser. Objectif à Kabila n'a répété en toujours qui a Koboma, IDPS n'a pas l'eau. Boma qui palou, IDPS c'est ce que Yango et Koufi. Et les lots Martin Fayulu, le cola, vérité politique à Papa Tshisekedi. Combattants tous sont conscients et je les félicite et te accompagner Martin Fayulu jusqu'au bout, jusqu'à ce que la volonté du peuple exprimée les 30 soit respectée, c'est-à-dire que le régime à Kabila peut système naïe et que dans le lingue tomoni algérien, le système aboutiflika. Merci beaucoup. Alors, tout ce que nous avons solo ya la mouka pour avoir spécial la mouka tout le bela mingi pe la mouka. Tous certaines indiscrétions de Michel Mangala. Moi ben discrétion mo bimi ke ba misala o etikala ki kuna na poto na mikili ya Belgique na Bruxelles balobi ete ndenge bazo comme plateforme politique wana na lamuka enge comme système ya rotation, c'est-à-dire na leadership ya lamuka après une année tozo ndenge Martin Fayulu azaki bo chaque année babando cha mutu mususu a remplacer na ebité tango ba aussi ça na vele musu ba ba bon Martin Fayulu yo longwe ba ko cha so bi bemba so ekatumbi. Est-ce que l'information on est vrai que le système est commun à leadership et à rotation et puis bino moko en tant qu'analyste politique na kati ya eloko na bino la muka, est-ce que eza idée ya bien bongo na système ya kosala bongo pour construire vraiment leadership na kati ya la muka eza bien? Merci mwana mboka na motuna yambo na pesa yo e ya no na motuna otuko tuna
nakobakisa na maloba oyo mwana mboka Prince Epenge auti koloba. Ndeko, tozali na mboka oyo nalobaka mikolo nyonso awa, tozali na mboka ya bato ya mayele. Musala oyo ezali kosalema, ezali mosala pour que Congo ait connaître développement, pe Congo ezwa ba institution oyo congolais aponi yemoko alingi. Mais kotala ndenge nanga alingi kosala makambo na kati ya mboka oyo, lokola mboka oyo yemoko akomi décider aza kotosa lisusu même pas ba institution ya république, ndeko nanga esengi que peuple congolais bango moko batala makambo ya nanga. Oyebi Herbert Simon aloba eloko moko avec na processus ya décision, hein? Décision ekoko zala kaka linéaire. Et Michel Plan ayekoloba na théorie na ye ya théorie ya décision relative. Alobi, quand vous prenez la décision, il faut botala environnement, pour tenir compte na environnement. Est-ce que nanga décision oyo ya kenaki kozwa? Akenaki ko tenir compte na environnement? Décision wapi? Décision que ya ko boya recommandation ya cour Conseil d'État. Conseil d'État. C'est une décision, pas un arrêt. Un arrêt. C'est pas une recommandation. Un arrêt. Mais c'est grave. C'est imposable. C'est grave. Toza na mboka nini? Toza na RDC. Ndeko nazonga na motuna yo tunaki. Mwana mboka. Omoni na yebisaki yo la fois passée que la Muka ezali organisation moko ya ba responsable. Ba yebi eloko oyo bazali ko sala. Parce que ce que otali nanu, otali bato baza ko composer, ba leader wana baza ko composer équipe wana ya Lamuka, ce ne sont pas le moindre.
ya kingakati ye moto ko décider nani abima kuna yo ko tuna makambu ya Kasai oko tuna makambu ya Olomami na République mobimba lelo IDPS abimiso be gouverneur moko na Sénat ba na sénateur te moko bolo ba ya François Mwamba moto IDPS te asala parti na yo président République c'est pas possible ça sénateur gouverneur à Kasai na ko compter en côté parce que même papa Tshisekedi soka la muki ba ebisie ke na Kasai aobo yango moto a FCC bimi papa Tshisekedi ba Chilombo nini oyo IDPS oche wapi de Kasai ba perdre siko makambo ya Sankuru yo ko tu no be ba question mais pour que ne mosika na réflexion non de ko bijou wali moto mayele na ko kamwa soko ko tu na kama makambo ya FCC ozwi mayele na o china sima mokongo pona nino tunité soi-disant président République azali wapi Bogangaki il a suspendu l'installation du Sénat en vertu de l'article tel de la Constitution qui lui confère le pouvoir comme garant du bon fonctionnement des institutions. Dans les cas qu'on a appliqué principe, il y a bon fonctionnement des institutions. Vous avez une institution qui s'appelle CENI qui s'oppose à une décision d'une autre institution supérieure à elle qui s'appelle Conseil d'État, une décision judiciaire applicable sur une autre institution provinciale qui s'appelle l'Assemblée provinciale des Sankourou. Il y a conflit, il y a dysfonctionnement des institutions. Le président de la République est dans les yéyés. Na kosala ba photo, moi na mboka lobia na bo test de l'air. Koyambana na ba kyungu. Nabande Komuyambo, le col en stade des martyrs. On a désacralisé la fonction du chef de l'État. Un chef de l'État en visite officielle. On a la distraction étatique. Il y a un moni. Nanga. Akodondwa. Pour Aebiete Kabila Ali. Conseil d'État a commis Mokanda. Alors, ils vont mécater que ça l'élection à l'Assemblée provinciale à Sankourou. Au cas, vous n'avez pas donné cours. Il est le président du Conseil d'État. C'est un monsieur intègre. Ce qui vous a démissionné les lots. Vous avez une conséquence? Conseil d'État Koufi. Il faut qu'on kebe dans la République. Ndeko, monsieur Félix, atika pouvoir il va été. Surtout là qui sapatu na yo tendeko. Moi j'ai chose 43. Na lati 41 to 42. Soki na tamboli moke e ko soa. Na pusani e ko tinda na longola sapato. E bongo pouvoir o lati ya yo te. Okokena mo sika ndenge nini. Ta la situation Félix Ali nango. Moi na mboka prince Penga lobi ete ayi lokola parapluie. Kabila bombiye ya bombi Kabila. Moi na mboka prince na kanisi ete monsieur Félix ali lokola maki topelef Kabila nde soso aboti maki na ye maki akolobela soso eloko te so isoso alinga teta maki akoteta soka alinga couvrir yango tie mikolo ekoka abota mwana ekobota soka lobia tobola yango akotobola soka lobia polisa yango akopolisa. Donc maki azan eloko akoloba te devant soso ndomoni bakobonde la Kabila pesa biso ata 25% ba ministère na ebisaka yo ndeko ndimaka te Kabila lobi Chilombo soko nommé Liberté Yuma na kopesa su kanda msute na faina kingakati akanyi maboko atie makolo na mesa ti lelo bozo premier ministre lelo bakofuka mela Kabila po ba condamner à violer corps na Kinshasa Jantini Ngobila notre frère tu es cité dans le rapport à Yumbi. Tango M. Kabila a imposé na Kinshasa, a imposé contre les combattants de l'UDPS.
peuple fongola miso pour na ba étouffer ma marche oyo ki ne pesa lobby akosa la marche pour na ba déboulonner système mais il dépêche a pessimisme na ba fois que paye na ba presse paye région to lo ki Kabila azipiki Félix a continué na se amai a melisi amai Félix a bimé lobité na ndeko sukola a kondimate ke ana kaka ndo moni ba combattant ba comprendre ba bi non presse pengi Nico Mengele Miché Blanchard Steve Kimvwata motako Steve babino alité na Congo to kitaki na changu omoni ndenge ba yambi biso lokola ba héros mwana koi ali koi e bango sikoyo mwana libata ali nani Merci libata beaucoup. sikoyo bino mo botala je vais citer yo pesa nga miditi moke par rapport à ndeke presse na ndeko Miché na ebité na saloni Au sali 6 minutes. na saloni ndeko Au sali 6 minutes. En tout cas, minute et sili. problème réalité Très peuple akotala yo nous sommes contraints. Donc, en tout cas, tous les sous Nathan exaté. Tous Nathan les sous-souté. Akimi débat. Bon, rapidement, je vous accorde quelques secondes. Attends numéro, na banda. Quelques secondes. Merci Ndeko. Tobandi na Prince Pingi. Rapidement, on peut sa numéro là. Rapidement. On peut sa numéro na ba batonyo so ya lamuka. Bayamba kibiso na Pascal, merci pour na accueil na bino. Tata Mokonzi ya Ekolo arrive très bientôt. Bolandi bilili wana yali meeting ya Angleterre. Lolenge ba africain nyos ba yamba Tata Mokonzi ya Ekolo. Bozali na président de la République c'est Moko ezali Martin Fayulu Madidi. Un peuple digne de ses noms. Même ata ba opprimé, même ata ba ostracisé, même ata ba humilié, il ne cessera jamais de lutter pour sa libération. Tolongwa na raccourci o bamsu ba koloba ete totika Félix Ayesen de Konabiso Mokonzamboka aya kanolenge Félix ayelité. Conséquence na yango akomo le satan ya okangaka ba photo na ba avion na ba hôtesse de l'air. Ko voyager mikolo nyos conséquence na yango lelo na banque centrale eloko yali susute. Voyage kaka 2 millions de dollars akei na Angola. 2 millions de dollars akei na Rwanda kolela deba ba Rwanda. 2 millions de dollars akei na Namibie. Makambo pala kaka na libanda asala ka yango te. Liboso a distrait biso a lobio na zongisi mbongo na caisse ya l'état. Voyage à Liboso. Kamera kaka kamera. So okay Félix zongisa mama solomoke na caisse. Poto la saba congolais te o imiter Kasabubu. Depuis akenda voyage à Liboso, asa 9 voyages. Azongisa ta 100 francs sous-terre. Donc, il se manque de qui? Toyebi Mayasa Kina Kabila na Kingakat. Et Talibisote. Nebo moni soldat du peuple. Combattant. Commandant du peuple Martin Fayulu en Angleterre. Bozonga kozonga na Congo awa. Tokenda koyambaye dans plus ou moins 12 jours. Tokoyebi Sabino. Mais boye baete. Humiliation suprême. Oyo Félix a occasionné. Tozalaki à 2 secondes. Yako balaye régime à Kabila, Félix a écouté le malokola paratonnerre. Pour que le peuple beta régime à Kabila te me betandeye, les lots qui a décidé à déboulonner, et Félix et Kabila. Numéro est 081 23 55 500, je répète 081 23 55 500. Tous les comités vont à la paix, la communication va Maloba pour conclure l'émission. Merci mon amboka. Toko lancer toujours appel na ba Congolais nyonso bisika bango bazali. Boyoki malamu ke mwana mboka Martin Fayulu akotia makolo na ye na mabele ya bakoko na ye. Toko leka toujours na etando moke pona koyebisa bino mokolo yango. Toko senga na bino boye bisika nyonso bino bozali na extérieur na kati ya Kinshasa bato bazana libanda na ba province mukolo wana na air oyo
mwana mboka Martin Fayulu akotia makolo na ye na aéroport soka kokita na 10h bino boko sangana bisika boko zala boko yemba boko bina pona kotalisa que mwana ya mboka Martin Fayulu nde bino bokenda kiko eliri. Numéro na ngai ezali 081 57 94 972 081 57 94 972. Merci beaucoup. Alors, tout succès na ndeko Maître Nico Mayengele, Maître Nico Maluba pona ko conclure émission. Merci mwana mboka otali simozongi moto. Plus 243 84 84 86 177. Plus 243 81 28 88 835. Pour la bandeko ya Sankourou, ba député provincial na président et assemblée provinciale Benoît Olamba, bon résister. Bolongo la République ata soni. Pour vote salemi déjà. Tango bato banyela voter mende, baké ba siéger, ba be 8, bangwana nde bato amende. Bon résister pour élection seulement avec les candidats validés na Conseil d'État. Wana bolongo la biso soni. Pour na bandeko bali na prison, o babenga ki biso. Ba uti ko bimisa bato aide peste au sepeli na ndolo. Kasi ba militaire ya Bemba. Oyo bénéficiaire déjà na amnistie na 2014. Botika bango bali 16. Bazonga na bandako na bango, baza pe susu ba soldate, bobanga bango pété, ba kosala pe guerre té. Biso to la résistance pacifique pour na mboka oyo, ba komi ko banga Fayulu, c'est ça la vérité. Bako banga Bemba, bako banga Katumbi, Muzito, Mbusa, Nyamwisi, Matungulu. Kasi Félix, Febele, Lembele, bako banga été, bako tosa été, bako ebisa été, bako tale na miso, o ebi ndenyo komaki na kibokonzi, soko mekito kolongola yo. La télévision. Tike bato, kabila banga, konzi, tosa misa, c'est Félix. On doit respecter les temps, à la télévision on doit respecter les temps. Merci beaucoup maître, merci Prince Penge, merci Michel Mangala d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous tous qui nous suivez de partout à travers le monde. Cette émission sera en rediffusion ce soir aux alentours de 20h30 et demain matin à 7h35. Merci à vous tous de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Ila kaka pana ulanda babisite ya kaka moko elengi ya kano elengi kitoko bomoko ya mboka bomoko ya mboka babi bomoko ya mboka ndi mutekangi moki bana matadi bana bandundu Équateur po bulanta ka bomoko ya mboka ila bomoko ya mboka zibeka na bela eyindi na bomoko ya mboka landa bomoko ya mboka bomoko ya mboka elengi kano